Merci bandeko na ngai. Merci pour na bandeko oyo bozali kolanda biso na poka lelo tozali ka kolombela makambo etali ba lamentation. Lamentation ezali pe na Biblia. Lamentation kati na Biblia ezali mukanda ezala na 5 chapitres. Lamentation ebileza biloko emonaki na tango bana Israël basila iko konzama devant Nabucodonosor. Pourquoi? Parce que dès le départ na tango bazali kotonga montagne ya Sion qui est na Jérusalem. Ba prophète to basali ya Nzambe qui est religion place on a pour tengina tanto kozonga to kolobela religion. Ba prophète précisément ba komaki na misala ya parce que projet ya construction esiliko ya koleka na ba ville ko yebisaka bato nana ngo alingi Nzambe ya pambola ye aya ko tambongo na libenga awa poto tonga montagne Sion lupango ya Sion. Alors bato bakomaki kopesa bambongo bato musu bazaki même ba pauvre bazaki na rien à voir kutu na makamotali bambongo parce que bazaki bambongo mais ba prophète ça ne dérangeait pas ya kosenga bambongo tant bakoza bambongo boya na Jérusalem boya kotonga ne fiske mira ngo boloyi bokotonga bongo ekomaki na libenga na bango ekomaki sorta commerce moko boye bato ba lamentation ekomaki na se ampiaka bato bapesa ka bambongo ke biloko touti kolola ete na Congo problème tozana ngo liboso échec ya religion awa koya komona ete kati na mboka na biso ba pauvre bakomi ya trop to bazalaka déjà pasi ezali déjà maintenant kutu dime yango bas Bible za koloba ete bao bazalaki en dessous de 10 bamona ba pauvre bakoyi koya kopesa dime te. Oui, na Congo ekomi même maman na teka neka matembele bongo wana ifoka emonana awa pe na Jérusalem emonana ki Nzambe amonaki ba lamentation ya batu Nzambe amonaki ba pasi ya batu banani bakomela kodondwa banani bakomela kokoma mbongo ebele c'était les prophètes imana yo prophète par-ci par-là ba prophète wakomaki mingi ki ekana biso pe na mokili ya Congo namona mboko eleki na ba prophète net Congo te. Tout le monde va passer, va trop jeune, dans les années 60, 70 et tout ça, pour ne même pas parler de qu'on en a assez. Difficile pourquoi comme on a un pasteur et un célibataire. Nicolas et Nakoloba, et le côté signifié beaucoup, c'est un statisticien. Combien de pasteurs, combien on a balabala, tous ce sont des célibataires, par soupe que tu vas divorcer, par soupe que tu vas peut-être qu'il y a deux femmes quelque part. Bref, bon, il y a une moralité, il y a un pasteur, Nabiso. Mais bakomi banani ba conseiller ba pasteur ba to ba wiko mona ba archevêque ba permet ba politicien. Quand on parle de policiers, on voit des sénateurs, on voit des députés, on voit des présidents, on voit des ministres. Tous ces gens-là, oui, bazaka na permet comme des conseillers. Pourquoi tous ont comme batata ou bakoki na cité na biso na village na biso na mboka na soa zala bato ali boso photo pesaka respect, honneur, dignité. C'est parce que bango bakuta na kana Nzambe. C'est parce que bango bazana une certaine moralité ekoka. Okoya komona ete banana tala Israël kala. Bat bazana ki ko diriger mboka, c'était des juges, ba juge foza na kilo moko boya ya molimo ekoka. Bango petamba yeko so ba roi. Tous ces barrois Saoul, barrois David, barrois nyonso ko pesa nga bakombo lingi. Bazalaki na ba prophète na ba pembe na bango, bazalaki na basala Nzambe na pembe na bango. On va remonter morale ya pays, on va remonter morale ya banani ya bakonzi. Parce que bazalaki bâtiment ba mona na kete ba kutana ki na ba qualité o ezalete ya solo. Atako bazako mona na Nzambe te, ni bazaka capable de pesa un conseil o ezalike ekobomisa mboka. Oye petit na data lelo ba mokili ba pays d'arabe. C'est la même chose. Ba shawa no yoka ba shaba za batata moko okoiko kuta na bango na ba immoralité ya pamba te. Baza batu moko na ba kitine na bango ba mizima basili komona ete batu oyo bakoka na poids mingi ya koza na pembe na bakonzi pa pesa bango ba conseil. Et quand ces gens-là échouent leur rôle, voilà pourquoi Nzambe atindaki Nabucodonosor kele na Jérusalem. Panzela nganda kwana. Ebongo temple oya ntalu ntala bailoko wolo palata. Mwanga yango. Puisqu'il y a trop de faux prophètes. Nzambe asilikila ki déjà ba prophète nyonso. Voilà business ba prophète place à liboso Nzambe yango. Panzela yango kati na mokili Israël. Pourquoi? Parce que bato ba mwana na kiete bango ba cause chite ya Jérusalem.
bango ba cause shite ya misala ya Nzambe rôle na bango ya ba conseil na pembe na ba konzi ezalaki sous to mona na te oui na Congo to komi na même situation yo yebisanga tous ces passeurs là ba komi ba conseil na makolo ba pembe na ba président na pembe na ba sénateur na pembe na ba ministre na pembe na ba PDG passer nyonso na église na ko yebisa que ce qui église a ko progresser derrière lui il y a un certain ministre il y a un PDG il y a un président qui est derrière ces pasteurs là. Mais à côté de la misala ya muto aza ko sponsoriser ye. Est-ce que ce pasteur fait seulement son travail à cause de un conseiller na pembeni ya mokonzi oyo? Réponse. Débat tango ko fonga yo yakana yango. Yo yanga na ko yebisa nyo déjà été à chaque ministre tala azali mwana ya pasteur nini, mwana archevêque nini, mwana bishop nini, mwana tata prophète nini, na ko yebisa yote soki yo mwana na yo wana ozali kolobela soki muto na zali ko okena ko visiter ye. Moi j'ai reçu tous les présidents, j'étais à côté de tous les présidents me consultent, ça va probabilité est-ce que moralité ba président oyo, moralité ba ministre oyo, moralité ba sénateur oyo sodomisé il en a ekoka soki réponse ali non alors tu es un mauvais conseiller ozali un balame. Voilà premier échec à Congo. Lamentation eyaki après que Nabucodonosor a mwangi Israël bazui bango ba panzani bakena wapi dans la diaspora kende kotanga wapi mukanda lamentation okoya komona place bana Israël bazali ko se plaindre bazako se lamenter en pleine diaspora pour dire que to panzani na bamboka ebele parce que propre pays na biso komi na ngutu lokola ennemi na biso o préfère so to ko na bamboka mopaya que to kufa na kata mboka na biso. Pourquoi? Parce que pays na biso ekonzami. Oui, mwana ya Congo analyse na Afrique nyonso ba pays nyonso combien de pays bati baza na diaspora bali ko zonga na mboka na bango nombre ba Congolais ezamuke. Tuna na ba pays nyonso Afrique ni nango eza kotinda bino boke na la diaspora okoya ko mona te Congo sans le savoir nombre ya ba Congolais dans la diaspora eleki monene eleki mingi. Eleki mingi pourquoi? Parce que sous ce pays autre ça ko uta eza ko funda eke o préfère kutoka ino mboka mopaya kioza na mboka wana ovandi. Pourquoi? Parce que moralité eza ko mona na te. Moralité o échoué pourquoi? Parce que nos pasteurs sont là. Bango batali boso ba faire échouer c'est nini? Pays na biso. Na condition nini? Ya liboso simba biki na paté na pesa yo. Ya liboso religion na biso précisément la religion chrétienne. Parce que si on a la religion, on a touché la religion mingi. Mais na yebi na ba musulman te, na yebi ba bouddhisme te, na yebi Coran na bango te, na yebi te comment éclégie na bango épiscopat na bango na e fonctionnaka. Voilà pourquoi na lingi na ko toucher biloko na expertise na yango te. Mais na ko toucher na religion chrétienne, yo musulman soki on a section na ko toucher, ça va y la biso yango, yebi sa biso pe bino pe kuna na batu na bino kuna ba sandaki na bino kuna comment échouer na ba pemene na ba konzi na bino pe batana ba musulman pe kuna. Mais on a biso ba reli ba chrétien. Tika na yebi sa bino et c'est parce que un pasteur congolais, la religion chrétienne à Congo, tout ça même on a échec total à pouvoir couper cette définition de l'église. L'église ça et non comme on attend na biso le Nouveau Testament on a ba fatia makola ba apostole. Et ça les makite neka pour battre anga ke batu ngongo dimanche la losambo dans le papa passer tel oh sanctifier le yebo na ezalaka bongo te na lobela tauna emission eutai koleka ete ezalaki batu bazaye ko ya ko pesa bango ko pesa oni bama kabo ya ndenge na ndenge babilamba bambongo bilo ko lia bani tout ça même apporte au moins que mes fils sont ceux qui 11 ans ceux qui 12 ans ça c'est trop. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces filles? Bato bazako ya kopesa yango bato pe bamona ki baonje oh biloko ebele ezoke na bato wana plus que batata bandefu pour le judaïsme na église ya Salomon. Donc na soko landa batata oyo balandaki bango bakuma bamona ki etete biloko nyonso bali kozwa eleki nango mingi faut tosala sikoyo communauté charité ya bana ko kabolaka pe na ba peuple des places on a lobeli on la fois passé et dans l'amkana acte les apôtres si c'est basalaki choix ya ba diacre bat oyo bino moko ba peuple ko pona boyela biso bango po bazala bakambi na bino na kwa ba assiste biso ba poso na dans distribution kaka ya ba don ya bilamba ya biloko kolia mais bato masia ekozala mo masia si souligner yango
Comment c'est la tête? Si quand bateau dans la degré de moralité et coca, qui est l'église et pendant qu'il place, on a moralité à battre d'abord, il faut est bien balancé. Bino batu bokole bango, boya na bango, bopesa so kombo na bango, ba qualité nyonso oya ba okuta ngo kitoko, yango wana ka toko utiliser po ba za ba serviteur na biso ba serva kabino pe, ndenge ngona église e bandela ki. Wana yo ba za ko bénéficier biloko, c'était d'abord ba veuve, parce que ba kufela ba bibale. Yami balé ba orphelin, yami ka to ba paya ba visiteur, ba bato ba de passage kaka. Ba esclave. Bamususu pe bazalaki batoka biso na biso na cité quand tout le monde était moi nsubulu kwa les pas sito que non bamususu moi quelque chose wana ba pesa ki bango pe. C'est comme ça où l'organisation était là. Motema ya charité, motema ko yokela baninga mawa. C'est ça la religion, valeur la religion d'abord yangoyo. Un pasteur, un prophète qui est nani yangoyo zaleli. Il faut qu'on a d'abord na motema ya mawa, motema ya charité. Voilà pourquoi na kala na église catholique ndenga na yebaka avant koma abeba ko yako sinisire mikanda na président sa famille na yo. Ete mwana oyo esimi. Soki azaki likunja famille bobosa na ye akozala lisusu likunja famille ete po akosala lisusu te. Donc maman, pambola mwana au revoir. Soka ngaza ingénieur kwa pesa kwa lupango banini bosana soka ngaza la melekero bosana siko aye awa. Donc misala wana ya batu tamba ina misala ya nzambe, il ne faut plus basa attendre na ba mituka na ba affaire na ba voyage na maka bandenge na ndenge. Misala ya charité, misala ya religion, ba tata passer ba maman bikuli, il ne faut pas s'attendre que on va relata ba kosina makasi. Il faut pas s'attendre que bobonga qui est le verse église et définition dans le Congo et que caput et que chaos et que zigzag. Parce que quand c'est comme passer, si qu'on pose la haut pambola batma ya pas no tout bamola ke ngai tata makekete ngai mutnazui début là un kaku va perdre sens de moralité na cité, va perdre sens de charité, va perdre motema mawa. Voilà pourquoi un ministre a dans un conseil comme papa pasteur aya ko pambola ndako na fois l'autre qui butu pour zobanga kitne bokonzi elongote pour zinga sala ba élection na pas somba ba pasteur pe ba keiwana ba sombi bino ba konza misino parce que je vais commencer à voyager par-ci par-là, c'est le président, c'est le ministre qui va supporter mes voyages. To mona yango, to mona kayango, to zali ko mona yango. Et biloko boitango ezali ko ya na cité kuna lamentation ezali ko kota. Bana bazali ko lela, bana bazali ko zangela. Bama bazali ko zangela, mai na cité za propriété, cité za kokonzama, amboka nyonso comme na c'est parce que la religion chrétienne vient d'échouer. Oh, okoya koloba ete bango siko na tango ya Salomo, au moins église en commerce alaki monene, au moins temple en commerce alaki na biloko riche boy na boy, au moins komba tata bandefu nyonso wana bazalaki batu ya bongo. C'est ça l'église. Oui, si quand même celui que deux phases na lobe ya mo église à partir du Nouveau Testament qui est biso ya Nicolo et biso ba chrétien, donc chrétien signifie Christ signifie kolia ya kolo Yesu. Pas ba judaïsme toza na choix la Congo. Ou bien donc na misala ya judaïsme, tout ça va église en fonction du judaïsme, mais tout ça va église en fonction de la chrétienté parce qu'il faut qu'il y ait une balance. Et balance en gros, si quand on a la discussion sur le thème de côté la vision en gros, donc analyser l'église l'église de Macabro, l'église de offrande, l'église de dîme, l'église qui est dans le tabernacle de Moïse. L'église de tabernacle de Moïse peut être la même fonction kaka. Au Salimasumu, il y a la même. Aussi au pamboli, yaka na meme. Yako sacrifier. Mais sacrifice on que somme nene ezali à place ni Bible lobe ke tango ya ko pesa sacrifice ngo nzambe akozwa meme yango akena ngo na likolo ba anjulu ba ya ko tombola ngo. Nana wana lobe ke tango ya ko pesa ba dîme ba offrande on église et que nzambe akoya na mabele azu yango akena ngo na mapaputi na lola. Jamais. Mais sinon que description nango ezali. Pona tanga biso na ko pesa ma verset biblique nyonso oyo. Oyako pesa na tabernacle soit na raison nyonso kodi kozalela. Eloko wana physique oyeko pesa ezala mbongo ezala nyama ezala ndunda ezala nini ezala liko kena lola te a part makila ka bazayeko negotia na merci site place wana ya male wana sanduku emibeko ezala iko zala makila ka bazayeko negotia